Merci beaucoup, Banderotou, ya Congo, Banderotou, Bolanda biso partout à travers le monde. Toloba mikolo to tambola, tozo tambola na biso, tozo tourner mission partout. Awa pena toza en pleine ville na place des évolués, place Banderotou, bayaka moi ba photo, moi ba image à mariage. Toye tozo luka luka kaka, to luka runa partout. Ba expliquer biso aruna ngwa kimindaku mikolo azane awa batu bakangana ba photo. Tosola na e poto yoki ba vérité tout e bimi ndenge ba bengana e na lisanga ya bana Congo. Ndenge ba bengana na bango e to bulaki ye moko décida longwa OK ba bengana e. Aruna bonjour. Bonjour Ken Piana, bonjour na bana monde entier, beau comprendre ka Ken. Donc Ngolo collé serré na ngana habité sonzo tout bien. Dans la ligne bino mingi, hein. Donc voilà. Bazo bengo mère chef. Mère chef ya respect, bien mère chef qui mère chef en penati et Sili Valère. Te nga mère chef nanga jamais ko si la Valère Ken Piana. Yo yaki na ndako nanga. Okute pena ki na mère chef. Donc na sala non na buzo baté, na sala mutu soki ya banini te donc mère chef nanga jamais ko te ko si la Valère donc jamais. Donc ezanan peser libela. Donc ça ram ta Valère pena ka mère chef. Okozala toujours mutu ya Valère na ba qualité tozo monelo peut-être. Mais oh ça la en coulisses ezola pena Valère na hote parce que to moni ba SMS ba message oyo bondela ka bolingo tellement baboyo ndenge richa yemba soki baboyo kolela te mère na biso Pauline Lumumba na Genève mwana Lumumba ye wana vraiment on otanga Pauline Lumumba na Genève vraiment mwana ya papa na biso Lumumba vraiment ye wana na otanga olela ka soki ozo senga bolingo mobali aboyi na ye. Bon Ken Piana bon na mutu na bolingo na mbali na ngai ou peut-être na bonde la kepe mais na net na o so baba SMS na comprendre SMS ni yo moni SMS na bonde la mutu pour à ce que je sache na problème na mutu te na ninga bolingo siko na habité siko yo so lo bana ngai ke o na bonde la bolingo je sais pas yo mona ki message ya bolingo wapi na tindali nani pe na bonde la nani pour mo pe na comprendre ba vérité nyoso se bimiti Nathalie Neymar na Texas babenga ngai venanga Jimmy Belau babenga ki ba vérité na yo tout ebimi ya ba SMS ozala ko tindela Teringandu donc le belande au quand ça ebima te un jour le belande checker d'abord na pesimbote na Dieu merci Unda notre honorable député na biso mingi ya funa vraiment des gros bisous à toi place aux alnabi que ozongi déjà na Belgique na Bruxelles place aux alaka bisous vraiment na yo ce que je peux dire Ken Piana ngai na sala message ma ote soka bolongo pa nani je ne sais pas baton batini message nga na sala ya bolongo batina rasina date nga na bondela pone na za en plein tournage ko to katinga tournage parce que na en plein tournage na ça sport na nga ya site na nga o na koti na zoaje bana monde entier vraiment na lancé déjà appel on est bondola na nga par-ci par là sauf quand na site o ya Ken Piana nde bo se désabonner te pour venir parler donc mama sole bandole kana ka kata na sa place mususu donc bo sara bo kon mais ba site mususu na bo panza Congo bo se désabonner pour site kufa si mo boko ko ko 10 000 vite 10 000 na parce que ba partage ora 586 partage pour émission ko ça 10 000 on peut commenter moi ba 7 000 6 000 amawa era ba 3 000 donc ngai nde nazaboye nazaki nanga na musala na ngai nasalaka natikalo senga mutu pardon te poso senga mutu pardon na bonda bolingo na ngai na kota na zwa jeté po ba papier makamio po tout mo sala papier to signer ba papier makamio so contraire donc désormais na et pas rolimole na zwa jeté donc voilà osez pas rolimole zwa jeté kuna pe obandai ka boya kokumisa ba patron ba site na senga bande retour o bo sala na ba site ya batapoto botika obenga bango ba patron moko site internet ya zala raté ce sont les aventuriers que vous appelez les patrons
Patron la site internet, muta sali site internet tu kendo benge patron pourquoi? Nati fimbu na fimbu patron zalaka na eti. Donc chez biso pena patron zalaka te to ande na ba collaborateur. Ezana tinga batu na travailler na bango na sa bango po benga nga patron te po na nga patron te naza na izini moko ya mbongo te nga moko mobola. Donc naza collègue ya babola wana o basala ba site nyonso wana oyo boyo kaka. Laurent Aruna toki basenga kyo ba photo ya komona yo ndengo zalaka yo pe kiteti le kyo trop. Quel piano na éviter kiteti ngozo ba nini ngane na zabo enanu ngaba ko benga na ngano place TD1 poso ineti batu ba tamsa me kombo na ngai batu ba bengi ngai yo mère chef wena habiter soki message na komaki ngo na butu bien na moyo ko bala sana date batina no na date o ngana komaki na obondela pour ba montage pesa la rate te wana tomoni pena numéro na yo quand même ba lakisa avec beaucoup de preuves numéro na yo ba afficher ba conversation tout bozala sala Adel Jogo ba coup danger ku tefsinga mais mutu na ba sopie Adel Jogo ba coup danger jamais moni batu banda na ba site banda non na mona nga te mutu moya si surtout mutu ba penki wana papa sa makasi betano kanko na mboko za na Canada za na Vancouver kuna pena donc faut ko buka glace buka glace maboko ese kembae ba boxer kutu bien oh glace na glace ko buka glace sa makasi yo mutu ba penki wana ko ready kuta asa kama okatanera yo tikala na penko tricher na kwa fa bato faut na ready porter plainte ko tricher na kwa fna donc ane na zabwe na na tenter ya osala ba avance et pas mon colo site moko boy message ezala ou pas ngai ne na zabwe so ngine sina yo nyongo yo est-ce na mwanda mba ba preuve moko boy teza caché ba preuve oh to koma ba preuve zanga ye tellement zarande yende za nano takale sambwa donc ba la monde atibo excuser nga ba terme mais il faut sambu c'est penza faut que misa ba photo no anda ko tindela batu oza ba photo ba onai yazela kaka komona batu déjà neza bobilo on est déjà c'est yaki baba fio kaka ye a chekara na babi mère chef babi yo zela kaka ba fio kaka yaza ko cheke wana babi mère chef mais yezo sambu so bondeni nango ba ke kosolo ba monter makam de toutes pièces zela nanu to bimisa nanu ba photo na ye nanu kala te bomona ba na monda te ba otindela ngo pa mutu kaka o ka ya chroniqueuse ba otindango yeza patron mo na habité soto benge yo kanongo lobby tozo collaborer ngana opesa 1+ no pe opesa 1+ yene ngazana ngande da zabwe guna ngate ba le ochilobi no ba no otindele image message bolingo ebandeni batina date wana ongana za ko bondela bango soza date parce que ngana biki ngana longwe site wana le 26 juin nde ongana sala kino première émission ngana lobaki na longwe le 26 juin bango balobe na ngana pema pona ba incompréhension ne ba osama na ngana bina ko pema te ni na leka ki na saki émission en plus je suis vraiment les ngana passe comment na ndeko na nga mwasi o ba utiliser ndeko na nga pa ndeko na nga mwasi to na Congo na sana tina na okutu te yokutu na kolobe lokote donc na bi te ya ebani te obeta masolo ya on abi na obeta masolo na bango te batu nyo so ba utiliser batu par-ci par-là mais ndezana bato ba utiliser kaka bref bato ba utiliser pour na fula batu te bato ba utiliser wana ba continuer ba sa msala makasi mais biso to na Congo bato bazala kaka na poto tokutana ka awa do na nzela ba ko utiliser loba bon tant pis yene ngazana ye soki soit disant boxer wana ya bopanzi ya Congo yene ngazawana ngai Aruna mère chef ngana yo lukali bala te na site wana na bana no bonde ndeni ate ngo travailler na batu na obosa na bango na site ata Chris Konde bozani boy oka u ba manike oka welo mo boy simba te basala ni babenga mutasa nti autorité morale ya site neti yo ndengo za boy neti yo ondo za neti patron site bien que bo collaboraka mais lelo so likamo ko zo marché te entre bango ceux qui bazui compromis bien te basala ni ba benga mutasa nti mukolo loko mukolo site po yenda pesa solution yo so ba komo benga yo komo baba olingo so ke yo sa ndumba ndo Ndumba yondo za ndumba mobali ndumba numéro 0000 batu nyoso sikoba longa na site kayo balingaka yango yazaka botangwa ndeni o batu nyoso balingaka soka za ndumba peut-être nga proposer peut-être makambo belé c'est que azape sérieux quand même obi que Laurent Aruna ba image auto salaka etikalaka na internet okumisa na be émission belé na habité soko ko contredire ngana to sala pe ba débat
ozokumisa ye ozoinvente ye nga alobi aza patron te aza eloko te oboyaka yango osala ye basantage ebele lelo ekamusa mokili moto ozala wabenga boss de boss patron de patron lelo owangani nyonso oyo oloba ingratitude mpe efutaka nango te. Ok, mais sikoyo na ocomprendre te nde eza boye yo nga ingratitude neti nakumisa ken toyebani musicien kutu aadore kutu boss name ya orchestre adore après na suka nango après savoir ko adore omona kaka ye wana a changé sous les côtés non problème te ko comme c'est pas ba ko ça les kati est-ce que nga pena na ndenge pena za boya ko za boss tang loni ya na ka ba ko wana za ba ko c'est bon konta marambo ana te ya ba ko ça les ka na minute on a collaborer na Roli Mole na kati ya Zouage na zawana donc makambo to ko kumisa kutana kuto ya supete ya ko kumisa na to sa bulonga na elo bulonga nga po pesinga maso na nga esili mamba kumisa neza kaka automatique ba mafuta ka neti ba lesna bango ngombe te mazuka mafuta ngombe bachoka na ba lèvres do ezaka bongo eza na teke so na ndeni nyango lelo obozana boss nini na bino travailler na Roli Mole kasi na lobi na tuni lelo lobi ozana patron nini boss na we minute eza nani yo marambo ana tena tuni ka patron na yo patron ozo reconnaître patron na yela linge na buzoba te to tanga yela linge na buzoba te to tanga kombo na marambo te parce que ngai na bino bana monde entier boye bakake naza na Zouage boye bakake na Zouage esili makambo bando la na bona ngabona ndemo mbala batu bisika vandi ero ya zaina makambo te ya zara a che mission na e koti a publier akene musala donc ana tana kuna tantela mandolo makamne ana micho weta ya te bino batu bolinga bolanda botika ya fana mbala batu bisika za fana na e alingaki lokumu boss yana komi boxer donc ligola ki boss akomi boxer akomi ne checker akomi na nani oyo mbala ba fi internet donc sopio pena siko da papa pe yo pena waka boxer pona na monate banda makamba basite banda donc na sepeli ka po makamba ndo loba eke ezaro ke na mpepete ezaro komi pa na destination et soit ki bino penza ti bo bimisi ba biloko wana bo bimisi elote oazuyo ya sika peut-être aza pe na ba ambition mususu atala aruna mwasi kitoko aruna makolo kitoko aruna beauté aruna pembe banini talaka biso mibali pe tolingaka basi yo balingaka biso vraiment biso mibali pe tolingaka basi ya poids ozwi pena mwasi ozo sentir pena ke pena mwasi ya poids na ngai peut-être pour ça bagou kaka ya patron azuyo ya sika peut-être mususu pe yo comme décevoir bateau ba bisa ko je t'aime lobe ko zalate aruno ye ko panza lisusu nana tana te mutu na place na osala place na sito na zali donc akuna tama sonani ko koti na babuzoberi ote buzobo pana ngito longola nanu beaucoup de respect place azali ngito longola nanu to tika mombala bato masolo kutane beba ibne mambo to tika to lobela kaka boxer mambo on a lobe est-ce que vous reconnaître que biso ba congolais basi ya mwa mike ana tolinga bango pena mingi te basi otokaka mingi ezalaka banzoto oza nango yango na atuna est-ce que mutu wana oyo azo proposer yo bosala na ye ensemble azo envier quelque chose te o amoni kati na yo non ngai soto osala na ye aplukinga pona msala je crois que so pona msala tenga lukelanga musala ngai ya monde na travail mon ayebinde na bosa kayebi ke non aruna pena so aza koto dans les bons donc voilà lukinga kaka pona musala en tout cas rien de plus alobelinga je t'aime te alobelinga en plus sombala linga na bomba te sombala linga na loba na ngai ki alinga na boy mais alinga na ngai te alukenga pona musala na bomba te ngana to bela nde checker moni checker moyo e sopio na mutu na ba penki wana moyo yo radio Redia batami c'était beaucoup de respect d'artiste na biso copie à Redi mais Simba pete pourquoi fana Redia sa longo lango yondo tika nango donc émission 50 000 droits de réponse des ala wapi yongo bino benelo ba ben charisme we bien ngote butono de la nation tonton banda ken pese bongo nani ko charisme l'accès monde des ala kibobino we bien ngote voilà kibobino we bien ngote aruna ozape ba relation na belé mais ça n'a pas de jom sous pe msu bosala la relation zo etant que pire vieux azana balar nae ba ça quoi moi ba qualité no anzo tondenge ezali
Ken yo na remarque commentaire kaka o basale la kayo po lelo soki to lobi to expliquer bato yo so la kana bango ngana kende noka malembe pona amona lobi na yo makambo eko salema po garçon yo kolo city place okewana aza pe garçon moko alingi baswaki banini surtout bana Londres vraiment bazalaka mingi ba amoureux vraiment ndenge nga na yebeli bana Londres ve nanga Gauthier mascotte oyebi makambo na aloba Patrick Mayangi oyebi makambo ve nanga produit pour la kosilisa nduta tampon bouton chine de cheveux ekiti na 5 000 et 10 000 francs ondeko oyokaka lisusu soni te na nduta kozala na nduta tombende eza kozala vraiment salite obésité eza maladie tala ndenge okoma pema libumu lokola mwasi ya zemi produit naturel ezali ekosilisa yo mpe constipation yo kangama kaka na bameshe perike chapeau produit naturel ezali ekokolisa yo suki olela bapoile olela favori c'est possible bote ya mwasi ezalaka nde na suki na perike te yo mutu mine toboka kari dantere nyokola yo munoko solo nzoto solo produit naturel ezali tozali pe na anti-tabac anti-alcool pe anti-bambi di nouveau élargissa pour homme longueur XX vimbisa pour femme yamado tozali tilolo kalemi goma kisangani abidja kishasa benga biso na 089 86 27 692 081 99 91 102 na Brazzaville benga biso na 05 360 82 26 04 487 51 15 kozala na nduta eza kozala nini salite vraiment salite pikeli oyebi ve nanga rife kisombo oyebi Carlos Kabasu bayebi Richard Amelele international bayebi bana Londres mingi ezalaka kaka suka na bango batombaka na makambo ya bolingo yo na ebela ba qualité oza nango akuna lobi to yoka te oumeli te olongo lisusu papa na minute oyo ngai na ba site ne sata na site na lancer vraiment appel na mkolo site ne tinga na ye contre ya boulot voilà contre ya boulot na sali be mission na ngai ba tindeli ngai mbongo na nga c'est tout o bolingo na yendi bolingo te naza na nga te apona oluka mibali soki ndenge nini na yeli bolingo te alors premier za wana eza que bino bato bokanisa ke nonga kwa na ye paroli soki ndenge nini no akokoza la swag eza swag na ye yanga nini nga na ye awa na ye ka juste faire mon boulot et puis voilà à part ça je n'ai rien avec Roli Nkolo City azwa j'ai place on a bando travailler karaté a déjà beau découvrir d'abord émission mambo belé donc voilà donc bona ko to tena ba polémique ana te ba ta penkinde boso boso préparer nini parce que balobi bino bana basi ko bima pe moi pasi bobima avec beaucoup de difficultés est-ce que qu'on a peno l'axa courage wana parce que place OK au laxa moi force il faut frapper pe makasi par rapport à place aux alaki otiki pe na place bazala ndo ba 50 000 vies ba 80 000 vies ba 100 000 vies OK na zoaje place ba lende le balongwe ba dona ba saboter yokei wow alende la longwe te alendele azaneti mwana azanda kwa papa monike na koki na sa pe ba bona nga monike bino nyo so bosala ba site so yepa ba sala ye kenyo leke ne logo te yepa leke ne logo te mais o sale logo no ngo esimbi fimbu na fimbu so ke mta yebi fimbu na fimbu te seka ka mta mabe yepa sale ya nouvelle tendance c'est na kuna ndenge te ka longwa so ki ne po masolo mo ba sola bien masolo ba vi ba tu mususu ne si dona na bona yebi te personnellement no ba ka mambo ale ba to na yebi donc neti kuna pa solo ba 50 000 viens ya ndoto ya nini ndaba 5500 okao 586 partage musicien mort kwa na ba koyamba na site ba mina site tali kuna 0 vie ya ba relation ne c'est ba musique ba tona sona ya barana est-ce que bango ba se ba tinanga numéro mutu yamba mutu bwe ba effort nanga nga mutu na luka ba invité nanga crédit nanga carburant nanga mbongo taxi nanga moko
siko yebisa ngai bango siko nde bazana ekolongola nga nini so na longo kuna non elongo eloko te batika na bato batika kuna ba au travail OK coup de chapeau ba continuer nga pe je fais mon chemin na zoaje. Voilà, Adèle Diogo bagou danger, Adèle Diogo bagou danger. Nathalie Neymar, Pauline Lumumba, Nabike Bozolanda biso, venanga Jimmy Belau, yo yebi Lorette Aruna. Invité ni dans makasi o yambara na site yango yo polo belaka o peut-être kokende na yo e ko pesa bango moi déséquilibre. Ah papa, ben invité ni soka ba makasi na ngate pona sa polémique ba musicien na yamba ki o zaki makasi o na ba déjà que musicien mon kene mune na zarate bon so ba ka ba musicien sauf que moi ba talent et cause la moi différent na zarate pona sa polémique na yamba ka ba musicien. O nyoso na yamba na pona nga ba ta makasi. O nyoso na yamba le kana émission na nga amta makasi. Na tike bango pe ba kota ba yamba na bango pe ba yamba na bango ba yamba. Et tant que maire chef conseil nino senga na bakolo ba site internet o bazozwa ba travailleur ya kini net ba tupamba mutakini azotoka kokendo luka ba invité mutakini azosala beaucoup d'efforts mais ba comment zo ba kini net ba tupamba ko gangela bango ko pesa ba ordre moko boy sans impact n'habite conseil nino pesa bakolo site wan netinga déjà bakolo ba site wana na habité ko za passe ngai ye boxer wana mkolo site wana Thierry wana abenganga na téléphone basi na zana wana izakika unya mutu mo banda luki oda ba problème na zana service mo na ne comprendre que ça service ana senga na boya ka on de créer ba problème abenganga na téléphone ebisanga ke oh Cynthia azo finga ngai pona nini Cynthia azo le na ba émission azo lo baka pona nini Cynthia Masananga pe azobala yaka ya pesa nga tambote ko masananga malgré toi en émission Ken Piana leader na sepeli fort tu bele songa milieu bi. Merci beaucoup wana masananga na kamo to sa l'émission yepe na libala déjà donc il y a Bosembo en tout cas félicitations mon frère l'autre auto continuer ka. OK na lobi boye bakolo ba site wana ezaka pasi surtout ba pona ba site ba boso ba complexe ngai eteriana na benga azolela aruna Cynthia zofinganga tanya mabedi kutu tala pestanya pana sola gane bien na tana pe bakomi ko finganga anji ko ba n'importe quoi siko amande ko ngana biseka na bile papa ba la loba na pe je suis clair je pèse mes mots na lobi ke Gloire Langi a travaillé na site no alongwa yo lobi ke Gloire Cynthia lobi ke site nga ko kufa na bi Gloire Langi alongwa na site na yo ekufa te voilà attends ceux qui Cynthia bi que site no ekufa te po yondo za mkolo site Cynthia ta les gars fingio zala yo za mo mobile vandaka calme za bakanda zoloba peut-être ndenge pe makamso yo kelina ndenge komeli yango azoloba voilà yes ko susine za kinini susine za kinenge ba Cynthia ofingana ke sala émission mo boneti a droit de réponse na finga mais na télé ba sala lio ba jamo bonga ce qu'on a droit de réponse mo na finga Cynthia jamais na sala voilà a comprendre ba jeune nga bi ngai na ko kwa na ba jeune o te ponga na kini do ya na Canada na ebiete lelo so na su problème bato bana kini on ba soutenir nga alors nga na ko se ba relation na tena bata kini pona pona une personne o azana na Canada ça na Vancouver kuna buka ka glace bourra glace tala maboko kemba mboko makasi loka bato basana ba chambre froide sko mutu abongo penanga na bando sona pon non na ko sango te la preuve ane ba fio bato bazo utiliser bon baza libre nga ba ko finga nga tongo midi pokwa ko longola nga o nazate et ko changer nga ne lokote na mère chef Lorette Aruna na kotika la mère chef Lorette Aruna donc baba finga baloba nyoso ba koloba je m'en fous ezaka les champs à bois la caravane passe donc nazata na tambuzo baté pena quoi pena batentation monter basé so balaki sinde pardon bo senga de nation charisme sopi oza danger obi ke mutu soki alongwe pena ba répondre ese mutango atiki trua soko alongwe pena ba répondre petit na ngai Landry na Goma Landry zia Leroy petit nanga zara pe na kombo moko boye soki ya batamboka nini congolais mais yoka kombo Landry zia Leroy Zandry zia Leroy donc eza pasi mwana Bukavu ya solo donc yaza mwana Bukavu ngape morega to biso na biso bataba côté moko kombo ngo ya pasi
Ah, quand on le passe. Il y a pas si quel. Asiki ataki toi. En tout cas, Landry, pourquoi on a asiki ataki toi. En tout cas, Wambi et Basoel Lyote vraiment. Tout qu'on yuma vraiment. Bon, ça la simaken puis on apprend de qu'on a binoye moko vraiment. De qu'on a binoye on regarde ça l'émission. Alors, Lorette Aruna, Lelo. Tomoni que non, place aux alaki au pesaki pena makasi, félicitations. Pour tout le monde doit des réponses, va ser lio. D'habiter au gros ba message nini. Ozana kanda na bango, ou bien yo limbisi yo za mec chef. Eh, nana kanda na bango pete loko te dona sepe likutu. Moi ko sepe la. Eh, na sepe le moni yo mutu a penki. 50 minutes aux organes oui que bino ba futa bino par heure. Est-ce que ba futa bino par heure? O lo ke na ko sa ka. Zela kofinga na bote. Jomo waza pe na mona la t-shirt masa yaka pardon ndenga surprise. Au milongoli déjà chapeau moko. Bon non. Bonne Respecté, bonjour, merci. Ça va bien. Namoni au respect à chapeau moi trop. Bon, le chapeau pour moi, il y a beaucoup de soleil, le soleil. Voilà. Bon, je peux porter ça et aussi je peux alors la calvitie. Voilà. Alors dans ce sens, je peux porter aussi à un certain niveau. Voilà. Je suis artiste, je peux faire tout ce que je veux aussi pour créer aussi d'autres, disons, mon style. Voilà. C'est ça. Improvisation, moi, kaka. N'explique pas que les artistes à Kovo et Simba Penate va leader, mais il y a si quoi là qui si Kovo naïe. Improvisateur moi le comment tu vas l'anda viso. Parce que bon, moi je suis d'abord leader dans mon service. Voilà. Je suis artiste, peintre, décorateur. Voilà. Et je fais aussi la musique. Voilà. Et bon, j'interprète, je compose pas, mais une fois j'écoute ta voix, je peux interpréter ta voix. Voilà. Bon, dans ce genre de trucs. Merci beaucoup. Merci. Okay. Merci mon frère. Le nom. Bon, mon gars, c'est qui? Moi c'est Paul, je suis artiste de Bukavu. Voilà. C'est Kivu, je suis Mourega comme toi, tu l'as dit. Mourega Chabunda. Mwenga. Alors c'est là. Mwenga. Oui. Mieniko Chabunda. Ah oui, alors nous sommes le même. Voilà. Même langue. Voilà. Nous sommes tous congolais. Voilà. Alors je suis venu ici à Kin pour le travail. Je suis content aussi de voir des artistes congolais à Kin. Voilà. Oui, dans ce genre de trucs, je suis très content vraiment. En tout cas, accent comme mon anga Paul. Ah oui, je suis Bukavu nyonso babinga vraiment à Paul Ara à Salaka. Obi Landry zia lirwa mekana kombo na yo mutabuka. Landry zia lirwa. Voilà. Aza mushi komba ba mushi. Voilà. Alors, bon. Merci. Merci beaucoup. Comme tabuzo ba penda. Donc, siko bon, na sepel kana ndeko na ngai po ye ane na ba laxi pena Kovo na ye libandi na ye c'est bon. Zora te redia ba to sa tika na ye coiffe. Yo pena tato na 21e siècle redia sa lalisa suki o lataka boye sopo et sopo mabe et sopo mabe mais na 50 minutes wana obi ke bino bafuta bino par heure obi combien de mbongo ngo ozwa donc préférer nous ka osela auna mère chef wana gaz otokisi batuti doit des réponses yé. Comment monter ma rame de toutes pièces na sepel ne la bango surtout mta penke moni yo oh mère chef voilà mère chef je sais ce que je vaux voilà mère chef to fide na biso to kende na soto tiko na car na yo na bi ke yo zo kende na yo chauffeur azo zelo moi ba course te na profite to sukaka pona bona to koma kuna koma suso to sukaka ba mona tela lina comme sangate bat ba pexinga kanga mana ok ne habite pon bat ngo ok nuana toke na tika toke na tika na te bat ba pexinga na ok ba na mona te vraiment merci na ken puis na melanie na neta ke tika nga pardon ken ko na tika ta na kako na tika ta na carte yo zonga neti kolo city place otaki ngape na combien de misus toke c'est bon tout suka bana mona tena linga comme ça na suka te voilà un grand merci à tous les internautes ba tout bolanda émission mère chef na bino ye désormais bozonga ka na kati azwaje et pas Roli donc je suis là-bas na collaborer kuna donc musala na ngande sali ki bazwanga kuna donc voilà merci Adel Djogo Bagou Danger merci à Jimmy Belau Venanga Jimmy Belau patron Youssouf Pourada le bourgeois de la ville Trezeguet Mouzala demi-dieu na Cape Town Niwana Mada City Trezeguet Mouzala demi-dieu balobi yoza danger Yves Coco garçon noble
nayebi ke garçon noble Yves Coco yo yebi champagne overdose overdose ya ba champagne overdose ya ba champagne overdose champagne nayebi ke dimanche ndule yindaki danger na Cape Town wana na Mada City Kinshasa ngo elengi botela mboka na biso elengi boye nakoya poto kosala nini nakoya poto koluka nini mboko kitoko mboko mafuta mboko donc ozo sentir donc union ces mboka eza kitoko Congo ngana na tuna na mituna ka bato bakendaka poto koluka nini bakenda koluka nini voilà ici banaenda kafanya banaenda tafuta nini kule huku ku Congo ko kila kitu tuko na biote voilà tuko na malaki tuko na ma rivière tuko na ma or tuko na ma coltan tuko na tuko na yote masamaki samaki wanatoka Bukavu direct unatoka samaki tilapia mulaki unakula directement fresh sambaza na watu wa Bukavu biko natufata message gani utabambia juu Baswahili biko mingi nje ya nchi uko na message mwa kulancer. Bon, message tunazambia batu yenye biko inje kama unaenda inje bon peut-être pour ya intérêt yako ya kusoma mais usiende kupumbafu. Voilà. Unasoma, unarudiana ile maele kule kulitoka, unakuya, unafanya kazi ku Congo. Hapana bakia kule tu uko tu. Tunasikia fulani anakuwa poto. Fulani anakuwa poto mais tu ne fais rien de chez nous pour que uongeze vya mzuri. Merci Landry Zia Lirwa. Landry Zia Lirwa. Mimi niko Mukamba Paul. Voilà. Paul artiste ya Bukavu. Voilà. Mtu yote ya Bukavu unajua Paul iko artiste anafanya ma peinture, ma dessin, ba t-shirt, misala na. OK, merci. Na furahi batu ya Bukavu Donc tuko kin, hapa ni kin mais tutakutana siku tunafika kule Kongo iko yetu, tunapata tembea na tuna exploiter. Voilà. Merci Adel Djoko Bagou Danger. Nathalie Neymar na Texas. Nathalie Neymar na Texas wana Nathalie Neymar. Merci à Pauline Lumumba. Merci à Pauline Lumumba mwana ya papa Lumumba na biso moko. Papa Lumumba héros national. Merci à Pauline Lumumba na Genève. Pauline Lumumba na peso bambote ya danger. Mwana ya papa na biso Lumumba héros national. Pauline Lumumba. Bana Genève tout bobenga Genève. Pauline Lumumba. Kuna nde mwana ya papa na biso héros national papa Lumumba fandaka. Dans Genève à partir à lelo komi nango kombo Pauline Lumumba kaka. Paris topesi yango kombo Adel Djoko Bagou Danger. Londres topesi yango kombo Gauthier Mascotte. Cape Town Mada City wana topesi yango kombo ya nani? Champagne overdose. Mboka na mboka za ba konsinango. Kinshasa Kinshasa ezaka Ken Piana. Kinshasa Ken Piana vraiment. Kinshasa vraiment c'est moi Ken Piana quoi. Merci. Produit pour la kosilisa, nduta, tampon, bouton, chine de cheveux, ekiti na 5 000 et 10 000 francs. Ondeko, oyoka kalisusu sonite na nduta. Kozala na nduta tombende, eza kozala vraiment salité. Obésité eza maladie. Tala ndenge okoma pema libumu lokola mwasi ya zemi. Produit naturel ezali ekosilisa ope constipation. Yo kangama kaka na ba mèche, perruque, chapeau. Produit naturel ezali ekokolisa yo suki. Olela ba poil, olela favori, c'est possible. Beauté ya mwasi ezalaka nde na suki na perruque te. Yo mutu mine toboka kari dentaire nyokola yo munoko solo nzoto solo. Produit naturel ezali. Tozali pena anti-tabac, anti-alcool, anti-bangui. Di nouveau, élargissant pour homme, longueur XX. Vibissa pour femme, Yamado, Tozali, Tilolo, Kalemi, Goma, Kisangani, Abidjan, Kinshasa, Bengabisona 089 86 27 692 081 99 91 102. Na Brazzaville, Bengabisona 05 360 82 26 04 487 51 15.